Mabe Congo ezaka bongo. Nesika basa des autres basa des autres. Ba ebate eza ibembe. Ah, na soda guso amone bembe le ke fo akatela ngo sali. E bon yo mutu mo boye bembe ngo comme ça des autres. Oki ndogito. Te Baptiste te. Za des autres Baptiste te. Batika mamwa to le lande batu. Ah to ye bato baza pe lo biso. Yo micro simsinga obo yango pe bano simse pe filin. Dadi na nova ne boto staffé. Na shabato beta ba Thompson minene lo mbisa tilapia. Tala po désolé ça que biso pe telo abato okufa pe lobi. Nzambe mutape sande mutalongola. Mutalegi nzamba zate à mettre des tas de circonstances hier aujourd'hui éternellement. Donc arol longola mon pe mayo la mukila ngolo mutape son nzambe. O ngala muna nzambe soit quoi boyo sanga mabe. O na odimina papa quoi. Est-ce que yo bima na pe manao. Donc mutaro dimina bisa zate. Ko banga mutute. To ba leader de vie. Nzambe mutape sa biso âge. Po pe mato yango zaka nzambe. Nzamba ko longola ngo alorota na sepa mati dikolo. Donc mutaro yana melongete. O te matanga o banda biso bate. Bom ko yo kufa. Et Yambila était là partout. Yo Anton. Ils avaient Nambila. Attitude nino sengi que ba journaliste baza nango, ba artiste pe baza nango na temps. Na vie na ba onyo te faut bater ma déjà. Bater ma ba ke o kufa zeli wa bango, ba pe ba ko kufa. Parce que muta éternel azate. À part Jésus, seul muta kufa pe la muke zara Jésus. 3 jours après c'est ressuscité. Bon mutu mususu. Yo kaiwa. Te balobi na mona na tabo mama bala komplika ba master. Te ba bengi mutu moko te. Nga makambo ngome manga loin ngana na yeku na biso na ele bemba mapasa te dadi dikambala na Eveline baba mapasa te fo moko abima lelo muswa bimu ko mususu zo bule epete ko moko abimi lelo muswa abimi lobi te ma misto robo mama muswa masuba te usube na bujalo kangi bongo suba na kisi na lusambo te soki mbunda ngeza bien soki ya otoboka bimisa swa mabe bakolo ba bina oteni bobeto ya otoboka e simisi foson to debi bembi so na kolbana na kusala na pesa message ya nani pesa ngama yele to ya to be message ya mapasa te to yaka amuta kufaki mosaka to epona social mosaka bobo siko na koloba nani boko msinga zoba na debi bembe na même jour et peut-être post message boko communiquer mo message ngetonda to wala kunda batava. Merci chers internautes et partout dans le monde, à la personnalité TV. Merci beaucoup à maman Doris Lema, la personnalité Foumna Gazbe à Gaillard. Merci beaucoup. Babi Tozana Morgue Yangalema, Toye Matanga ya Eveline Kamo Lopez, Toye Matanga ya Dadi di Kambala tapis rouge, Balobi tapis rouge donc Toye na Matanga Kabinomo Bozomona, Bande Kobazamo Ebele, Tozo Lela Moko na biso ya ba chroniqueuse ya ba journaliste Eveline Kamo Lopez, de part peut Tozo Lela Dadi di Kambala en tout cas. Merci beaucoup na Diva au Sud, Oazana Mboka Musika, Magazo Kabula wana biso balobi diva au Sud moi c'est mbongo maboko bak ya givwama MBC bazabaka na moi c'est mon général John Kimbamba bazo kabula wana biso en tout cas. Merci beaucoup na babone na biso bolinga biso tolanda ma événement nyonso ndenge ezolekana na awa na morgue. Merci beaucoup. C'est-à-dire ça sangwa mawayela kibiso c'est-à-dire tuna basangwa mawami balé c'est-à-dire na famille artistique na autopère de Dadi Kambala et puis na famille CBS na CBS tout père de Soukamo c'est-à-dire basangwa balé on ningi sa kibiso makasi vraiment mais lelo pena réalité to bimisa bango puis coïncider bango balé te zo bango mokolo moko vraiment. Alors, artiste qui Nancy, Batunia sur radio partout dans le monde, na Moussala qui toko au Salara. Alors, le lot, artiste comédien, Bolingo exacte, yango bozo kufa kufa. Te liweza makama bolingo te liweza makama nzambe. C'est-à-dire liweza makama nzambe na lobaka boye. C'est-à-dire soki Satan alingali ya mutu, soki nzamba permettre te mutu na okufa te. Mais soki mutu akufi se nzambe mutu permettre. Pour diable za puissant mais nzamba za tout puissant. Est-ce que bino na bino bolingo pesa non? Nous bolingo za la titre ya boye ndenge nini? Parce que tout le monde a débat et salamaka soki ba pesi mbongo tant sur les loko boye. C'est-à-dire on va garder d'esprit mon cas ya mike c'est-à-dire par rapport au super monique mbongo ngo ayoki on na son musika ndalinga aloba wa ko loba naye. Do ba débat na yango penate so bolingo za te mutawo ya te. Aloba so linga ngati na pandaki na zanvi na liwa na ngape ko ya note. Alors pourquoi pas na ba organisation na bango pe ndenge ba bengisa artiste so ba kofi ba zuita msu sai ba pesi le robo yo pe okota na organisation te pona. Ga yango na siko eloko lobi bien yango na po ba be yanga moyibi. Na kima na makambo wana parce que so okota na kata organisation ba te ba legi mbongo yepa na kati. Est-ce qu'on a kima ngadi mambo wana yo mo pesi réponse tango. Ça dit bilo wana bana ngauza te mais sauf que toza na bango nyonso. Alors toza de maman o bazana mboka na biso maman Olive Lemba et puis na maman Denise o bazo aider bino artiste comédien na biso. Alors mon message no kopesa pour na ba maman pour polémique na bango pe kotika na mama ko aider. C'est-à-dire ba continuer ko sa bolamu nde yango na ifutaka bien nzambe atalaka bolamu atalaka mabete c'est-à-dire mabeza nzela lufelo bolamu nde nzela lola c'est-à-dire pona ngana encourager bango so ba continuer ko sa bolamu nde sala biso bien makasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Serge Louye, tokutu awa un hôpital clinique d'Engaliema na ville province de Kinshasa. Na bandi mutu so kamwate aux artistes et comédiens wa ebani Congo Mobimba pe Mokili Mobimba. C'est bité impression na eux zanini par rapport à Matanga Lelo parce qu'il y a deux deuils. Ben voilà, la première des choses c'est que je dirais à l'ère famille biologique. Donc la première des choses c'est que je dirais à l'ère famille biologique bazala na kimia nzambende oyo apesaka nzambende mutazui ayebana ko penser ba mitema oyo ezoki. Mais présence tangai ezali na côté ya maman Evelyne ainsi que aussi na côté ya papa na biso Dadi di Kambala bango mibale basala ki mosala na bango na limemia nyonso na kimia na bolingo. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous venons leur témoigner notre amour. Voilà. Na particularité to linto yeba matanga oyo yeliawa eza ya Dadi di Kambala to ya Kamo Lopez. Na particularité nous sommes le Bantou quand nous pleurons. Donc nous pleurons avec toute la famille. To les la raté car na famille moko et pas na biso ba Bantou ceux qui bande quoi gauche ba koufeli to bande quoi droite ba koufeli to les la biso nyos ensemble to kabola raté. Donc na ye awa étant une personne o ayeba ki maman Kamo Lopez oyo a Evra ki na monsieur Dadi di Kambala. Donc je suis ici pour na sœur na ngai y compris mon frère Dadi. Voilà. Tolingi to ebana no monsieur Serge Louyeye expliquer biso na nous na bango mibale moko na moko losuka oyo kutana ki na bango pe ba impression na yo ezaki nini et vous avez parlé sur quoi na bango nyonso entre Dadi na Kamo Lopez dernière fois yo kutana na bango. La dernière fois que je me suis vu avec maman Kamo paix à son âme ezaki na kermesse je me rappelle azara na stand de moko et nous étions venus l'accueil était vraiment chaleureux. Ayamba qui biso bien, étant des artistes et comédiens, Toyo Okuta Mama, Oyazalaki, chroniqueuse monnaie, journaliste. Donc nous étions vraiment dans la famille, on s'est retrouvés. To district qui vraiment y a belé comme le pour Nakota service nae. Bon, rendons seulement grâce à Dieu, au Azumoli Monae, donc Ape Malakimia. Mais pour Nadadi, nous étions proches parce que c'est un vieux, c'est aussi Mutandu, donc je le suis aussi, natif à la province. Il y a Congo central, donc nous partageons beaucoup de choses, voilà. Est-ce que tu peux avoir une idée sur l'organisation Yamatanga, ya Kamo Lopez et Dadi di Kambala? Bon, en fait, il y a Kamo, naebi que de personnes où basimi structure, il y a organisation Matanga Barossa lango bien, parce que c'est leur sœur, c'est leur maman, c'est leur nièce, donc ndeko na bango, et naza vraiment na ba détail sur l'organisation. Mais à côté à Dadi aussi, naebi que la structure est belée, au Simbi, il y a l'ANTPC, Bomoko, il y a donc ils ont moins belé. Peut-être que nous avons tangi ba kombote, ba iskizenga, mais baza est belé, au Basimbi structure, il y a organisation à Matanga. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, je demanderai à tout le monde, à toutes les personnes au Balinga qui bango de leur vivant, baya tolé l'ensemble, donc tokanisa ba oyo basalaki ya malamu. Et je leur dirais bravo à eux parce qu'ils ont aussi communiqué leur savoir-faire dans le monde entier. Merci. Merci. Evelyne, jour mosusu ba poussi yango Evelyne zonga sima mais ta côté pour un problème à stade yango moni ke batunde baye basangisa ki yango c'est ça. Les gens ont été désordres, ils ont plan du temps, ils ont place au chat Dadi. Tant que mon j'ai dit, on va tirer un peu, j'ai dit pour choisir là, est-ce que chat Dadi c'est comme bien, on va saluer bon. Il y a Dadi au Ebepende. Il y a Dadi Zavi nanga, il y a Dadi un fan nanga, aligné Moussa nanga, on minga bien fan nae, il y a un autre sangana qui peut avoir travailler sur Nabilo nanga na katia, les TV officiel, c'est ça. Moni no kolo bana ba journaliste, pour moni ba kitera, biso si tout na mama matanga. Sur bateau internet, bateau internet, tout ça. Attitude ni européenne ça. L'internet comme un grand monde, l'internet simbi mokili. Bon boya biso point, boya biso batala biso ka importer en wana. C'est ça, merci vraiment, on a émotionné, mais que tu attends sur les belé quoi, Kito Kombote quoi. Merci pour l'amour biso. Na ndenge ya travail pena na ndenge to ebige na ndenge ba vantar ndenge ma vuanga ndenge ye moko lobaka. Après ya mundwere ezaki ye. Donc ce que le roi to perdre ye nazo ebate. Remplacer Nani, donc je dis mal. Souvenir on est à ma caisse à souka aux anoyens de l'équipe. Bah souvenir est belé. Et belé d'ailleurs on a fait tout le temps dans la couloir pam pam. Parce que vieille azali muta ambiance. Ya linga ambiance.
parce que ba place to kendaka ta muso ngulu moni po ye trop kapela to kutanaka to so to kutani leki ya ko sombela nga masanga leki ko sombela masanga kanisa to vandi wana pamba a reporter conseil moko epana yo ando ebiso teleki na ngomoni bino génération na bino faut kozala mayele faut keba baninga mususu pe ba ko sepela teta muso na succès na yo alors faut koyeba nani rolia na ye nani vivre na ye donc via banda lobelanga trop et puis mutu a changé nga méthode mususu ya retravailler za ye na première nzonzing mo na sala to beta na ye na film à Vincent Toulouse là to travailler na ye nde boni papa là to travailler na ye à s'attendre quitter na le meilleur on a pesa qui est parce que aibsinga nde l'air non jouer awa non s'attendre non c'est la vie de loin ou bien sundiata na ebagi je na oté et du coup là aussi so jouer au komisingai donc et ça peut parmi film tombola pe kombo na les sousou donc du coup apportant un conseil na sima ya parler après tournage aibsinga fozala mayele respect na mikolo tout babiloko wana to yango moni lelo et ça là ke bisope tozala quand même oyo toza siko toko e ba titre yango ya film yango ezalaka ni titre en tout cas titre na bosana titre tellement na tourner ba film belé na bosana titre et puis pas Vincent pe na sali ba film e belé donc na kokanga titre té mais j'espère na film wana dadi azalaki mobali ya ebakata nga nazalaki mwana musala mais mwana musala oyo azwaka ba information nyonso ya dadi ayebisaka mère na palais. Merci beaucoup. Merci. Papa na ngai. Star tuza awa oza journaliste toye matanga ya journaliste Kamo Lopez d'abord impression na d'abord ezana nini parce que tuza na na morgue ya Ngaliema. Impression na ezana no ya mawa na pesi nzambe merci parce que dans un premier temps maman ezo lekana na kimia dans un premier début ezana na kimia na omona kezo kena no bien et dans un premier temps aussi na moni batno so bazoya bien et puis ezo lekana no bien mais na ko za na sentiment ya esengote sentiment zaka ya tristesse ezaka ke nzambe azwi ba oya biso azwi Kamo Lopez journaliste azwi dadi waza Tsusuki Tomina artiste et comédien nzambe a permettre azwa bango lelo azwa bango et puis lelo ba bimisa corps na bango et sali biso pasi bato bazo interpréter mais Dieu seul connaît yé moko nzambe ayebi makambo nyonso makambo nini dadi amonaki ava kufa makambo nini Kamo amonaki ava kufa donc akufi nango et puis na nzambe moto ayebi le reste naza wana te mpona koyeba soki ezokende ndenge nini donc c'est ça. Voilà, merci Oza et le moko ezali remarquable awa mais tolingi tozwa pe opinion na yo par rapport ya matanga ya dadi oyo ezo créer polémique pe problème na minute tozo loba à l'instant makambo ebongi na noté kuna na stade de martyr ezo za ba problème impression na yo koza nini par rapport ya nini réaction ba comédien to kozanga boyokani na famille. Non bozanga boyokani kutu te kozanga boyokani za nango mais sauf que moni bato so ba osala organisation na bango chacun a sa façon na ye à salela makambo et puis na kolingela eza nango petit problème oyo et koki nango pe kozala arranger eza problème kutu te problème au podium basala en forme mususu o basala ngo boye eza problème te ba ko arranger na bango et koleka nango bien. Mais jusqu'à présent batikali na ko sala ta eloko moko ba osala na bango parce que moni podium wana pona ko sala yango eza facilité eza musala podium pour le montant ezaka ba 2-3 jours mais o eza ya mbala katabo et puis esplanade on a ba pesi biso ngo jour nini moni stade on a pas libérer biso que comme on a disposition na biso faut tenir compte ba pesi biso ngo jour nini heure nini et puis faut pour remonter podium wana il faut zo biso pendant combien de temps. Vous comprenez? De bateau mon arrêté que non, ils ont mal organisé. Stade des biso ba comédie. Biso ou tu te sengi ministère que non, tous les sœurs les artistes na biso te soki beaucoup pesa biso. Ba pesi biso mais ce que ba pesi biso air nini et puis des dispositions ya makamango pour ba matsa podium mona ils ont senga musalamo lo la soda. Vous mona et ko sila nango tous na journée mobimba o ti batu ba ya et les kanango. Merci beaucoup. Merci. Parce que tozo batté dans kene pas nan dadi mutunanga Evely mutunanga siko to partager ndeni
fallait battre décalage ya ta jour moko. Mais en tout cas, bato bazu ba programme wana en tout cas et pas nga vraiment archifo na oko sa otende ko nga masa nga ba fouté. Mais ba maramsu ba lo ba bino monde ba na ngama ba artiste peut-être besoin na désordre. Désordre ya ngoni me marqué. Bembe na bino comme na ba problème ebele, ba complication fait côté. Désordre et pas artiste, c'était ba famille biologique na bango. Bana ba parents na bango. Artiste mo ta ko droit na kata vie ya ba matango. Ba ko se ba artiste te. Bana ba parents na bango. Donc yeba ba noko na bango na banana ba za bango ba pesi ba date o. Artiste a besoin ndeni. Est-ce que d'ailleurs mwana nga. Evle mwana nga. Bien. Eza ba parents na bango ne ba pesi ba date. Bocha ba artiste na mambo te. Eza ba date uti na ba famille na bango. Même na ba date uti na ba famille na ba salinde mabe. Fallait pas parce que ba za ba artiste ba reconnu na mboka. Evle a pesaka ya mbabiso na CBS. Dadi kutukolo ba kuté. A pesaka. Donc c'est-à-dire faut pas tchata moi que topé mata jour mo intervalle jour moko. Mais ne ba tchao boy. Ba mo na pe ma bete so ba tu pe lo ba ye na ba ote parce que to boy to bi mama be pe ba tu moko. Yango vo me na miye na nga ara na comme na nga ana mok ba bim sa ba mi balé c'est tout lo ba to moninga te kuvira na ngate. Parce que na ke panan. Na ministre to ça ba bengi déjà ba bina marti kuna désordre. Ma ba Congo ezaka bongo. Neska ba sa désordre ba sa désordre. Ba e ba te o ezai bembe. Ah na soda guso mone bembele ke fo akatela ngo sali e bon yo mutu mo boye bembe ngo comme ça des o ki ndorito te baptiste te za des de baptiste te batika mamwa to le lande batu ato ye bato ba zepela o biso yo micro simsinga obo yango pe ba no simse pe feeling dadio na no va ne boto staffé na shabato obeta ba Thompson minene lo mbisa tilapia tala po des la sake biso pe telo ba to kufa pe lobi Bonza même tapé sans dame talongola. Moutalegi nzamba zate. À mettre des tas de circonstances. Hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, à longola, mon père mayo la mouki langolo. Moutapé son nzambe. On a la mouna nzambe. Soit quoi boyo sangamabe. On a dimine papa quoi. Est-ce que yo bimena pe manao? Donc, moutaro dimine sa zate. Kobanga moutute. Toi, leader de vie. Nzambe mtapé sa biso âge. Pour pe mato yango zara nzambe. Nzamba ko longola ngo. Alors, t'en as pas mati dikolo. Donc mutako yana melongete ote matanga obanda bizo bate bom ko yokufa et yambila était là partout yo antoni ils avaient nambila attitude nino sengi ke ba journaliste baza nango ba artiste pe baza nango na temps na vie na ba onyo te fo batema déjà batema ba ebake akufa zeli wa bango ba pe ba kufa parce que muta éternel azate à part Jésus seul muta kufa pe la muke zara Jésus 3 jours après c'est ressuscité bon mutu mususu yo kaiwa. Merci papi. Donc tous les journalistes ça la calme ba misebo ça la calme pour boleri pe mutute pas couper ça ira loi bino et puis na botel roi du bebe na kata berceau mais tala botane keibo so bino mo bimisa bisoni pona ilambo lati pona nino lati ça n'a rien à voir tout est vanité nous tout pesa maboka nzambe. Merci. Bon on a bien y aura si déplique à le la TV na ça si réunion ba si en wenge wera ya on jiba ya fois y a un frère ba Blaise Boulat ba petit to tang ba bandi bulo ba 5 3 ans na 26 ans na bulo etene te zala ite et ten se comme te yambanga bo siko ba Robert na bulo ndeni ba bando bengisa biso biso ne photo bengisa bango te balobi na mona na ta bo mama bala komplika ba master te ba bengi mutu moko ti nga makamwe ngome mangalwe ngana le na biso na ele bemba mapasa ti dadi di kambala na Eveline baba mapasa ti fo moko abima lelo muswa bimu ko mususu vous voulez peut-être comment abimile lelo musa abimile lobité ma Mr Robomba ma musa masubate usube na bujalo kangi bongo suba na kisi na lusambo te soki mbunda ngeza bien soki ya otoboka bimisa so mabe bakolo ba bina oteni bobeto ya otoboka et simisi foson to debi bimisa na kolbana na kusala na pesa message ya nani pesa ngama yeni to ya to be message ma pasa te to ya kaka amuta kufaki mosaka to epona sosia mosaka bobo soki na kolba ya nani boko msinga so na debi bembe na même jour et peut-être pour cimetière boka communiquer mo cimetière ngetonda to wala kunda batava. Alors au Kabolasco ni liso moi c'est les Eveline liso mbali na les Dadi Kambala quand vous tout ça bon attitude ni non senga que ba chroniqueur musical bazana na matanga o moni nzete o ya kwe akwe na midi poleka matango nzete o ya kwe na midi poleka matango na poko atuna katina soki amonaki ya monaki ni dikolo nioka ba fumi makambo monyo e bandela te po bibembe za na kwa cimetière za bibembe za boete donc bibembe ya nango mais suma kamo bo monyo ezongela na société basala kata réunion nga kufela petite sœur na yuba na kitambo boyebi na kwa na sope mutakufito kusala na réunion ba zomo na ba Congo ba luba to yokani bino bokunda bomisa mkoni bino bomisa mkoni wa kutu to coopérer raté mais bino bona boza toza eloko mo pas Dadi bon pas ya pas Eveline Boete
so zangi mbongo bato ba se comme ko mbongo kale même bato ba kumiso ndama sala bata sikate pose mbongo do bato ya la ba ba fallait boyo kana ke ya beaucoup ça on va base na Facebook komia hommage Evelyne a plaire ceux qui dadi di kambala fa boyo kana ya to sala boy to sala événement makasi musique zongi to tika mamba faile le 28 to betanga le 7 to kundi moko le 10 to kundi moko c'est simple mon boya pas c'est ceux qui bomisa mbongo to mona pas 8 là to mona ba photo mais ba compte ba mbongo ba pesa mezo mona te ba photo to mona na nerombo on a abeda sur côté mbongo mais li voix et qu'on le raccorde dans ya western la famille to batini ya loba ni comme ka kota ko le meli voix au kanina mutu mamto monia mais Mosaka le quoi na lisu ya mobile zo la te mukolo ya makambo ya libala bosembo ndo tuninga mabasi na bango bana na bango te ngala yema mbabi bembe na bona yena nya na mambo bembe so bembe za ke na ngati te bon ma famille na ngalo kote ngako noko te bon voilà Mosaka ngabi mbasi na bango te lebika David Kambala par rapport ya ndenge outi koloba wana ebandeli ba mbongo bomona raté boyo kaka ba pe bomona ba photo sikolo lenge oyo ya kosunga batu kaka soki bakufi est-ce que tant bazana bomoyi akope koyate nde Mosaka zabo moi bes ba pesi yango esunga yo ka ba ko pesa so mais ça rythme mboko la biso ça mara mebandi ça malamu te mabe ça même mabe msoko mara malamu mabe msoko mara malamu soko umeli des fois nous sommes bons ba dans le lukangote mais soko mo misa des fois ba chance kate ba notu nangote zoara liboro non soko problème cha ngo botu on cha liboro là c'est ma point mais soko tam dans l'ombre ba message donc des fois mon akine comme bon to message nango soko zu problème ba yete mukolo kokufa to yena ba cotisation to liba lineta mwindi ba chemise mwindi on te biso na to bimisi yango pour nini to yero to mona biso parce que tout le monde a des présences kasi mais mwindi mtezo dominer des présences ya ba maman mibale mboka na biso maman Denis na maman Olive Lembe o bazali ko ça artiste musicien artiste comédien éviter message européen ça la félicitations bango la festa bango mais yanga ba papa ne basala ba maman basala ba maman biso ba papa to ke idara bango ba maso o yede ba papa comme sens inverse nga ida ba papa Joseph na papa Félix yanga bango ne ba yede mais nga siko ngoro mbel basala na kombo la bango nga linga ba papa to ba maman ba yede so trop ba maman yede so trop soki moi si ngo leso pe mingi mabe Kitambala bon bango moko bandimaki tango ba sololi na association bango bandimi kozwa charge ya kozwa podium na bango yango moni podium wana bazui eza na qualité te eza podium moko eza muke eza mabe yango moni bat nyos bazo déclarer ndenge ndeko lobby tout à l'heure bat ndeko mususu voire même président Zolozolo bazo ba disposition pona koyeba ndenge nini bakoko changer podium mususu minute tozo yeba ke président Zolozolo azota la grandeur ya Dadi na ba œuvre tout Dadi a sali à travers ba rôle azako jouer pembeni ya papa major Zolozolo et lelo yo suko yo famille oyo bino bo pesa ki confiance parce que bino nde boza ba kolo Dadi malgré que aza na famille na biologique mais na minute yo bino nde fala ki bo organiser makamona po boyebi valeur ya Dadi bo pesa ye honneur wana kozo ba biloko lokola charge ya podium ko pesa ngo na famille bon mon te ko kitisa ANTPC ko bimisa bino ke non bo organiser makambo ngo bien te tiana répondre facture et ko éclairci batu boy au moni eloko ngo yango tolobaka tangu ANTPC asala makambo peut-être na organisation au monara les mêmes batu musu ba famille ba na te biso ba associé biso ba sali boyete pourquoi associé mais bino bolinga ki bo préparer ngo parce que batu ceux qui na cause maloba par rapport à ba fan ba koloba ke non bino ndebo leli Dadi comme il faut. Maman yo kana ebisa yo Président Dadi a dans la famille monene biologique. Vous comprenez? Tant et l'équipe artistique c'est vrai, vous avez raison. Parce que biso famille artistique n'engé peut aux aboyer. Tant que mutoza vivant, nous ne pouvons pas imposer à la famille. Vous comprenez? Donc il faut tout ça là na bango accord. Tous ces méta qui accord. Mais par rapport à l'accord, tous ces méta avec la famille, il y a un basali par rapport à podium. Et on a ce qu'il faut la famille après ça Dadi. Ce bachango pour biso artiste c'est autre, c'est aussi c'est tout ça là, tout ça et puis tout ça continue ça raison pour laquelle le monde NTPC sécurité tout ça déjà prêt pour nous voir bimsa corps. Mais le reste c'est on a pour la famille après ça Dadi bachembongo. Et non nous à l'association.
Merci vraiment, merci. Président Massouma, mon membre finance union sur la carte association. Président Massouma, c'est ma bon côté. D'abord, on a éclairé opinion je suis membre de la comité nationale. En tant que chargé de la sécurité, tant au vent de la réunion, président Massouma Simba en bon côté. Toi, on a financé Azali, notre président Modero, a financé l'association, la charge au compte, on est président Zara coordonnateur, il y a coordonnateur a dit côté on est 5 nini, oh 5 bon, Kingan n'a chargé ma cambouana, oh oxygène, oh côté ma cambouana, oh mosongolon pas calabo, yo kende, oh côté ni yo kende, mais oh ma camba finance autour il y a président Massoum, lelo opinion ba yebaka yango que président Massoum asimba kambongo te, voilà. Merci, merci.